dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois dans depuis l'indépendance sa véritable constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour vous dire que le Congo sera tout à fait nouveau au niveau constitutionnel, à tout niveau, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société. Vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable Congo nouveau. Papa était Tshisekedi le patriarche, Tshisekedi biso testament de ceux qui ont pouvoir. Tout changer constitution, tout organiser référendum. Ce que nous avons fait, c'est un débat et pour l'année. Président a besoin que tu fasses des temps, maman, il y a réfléchir, et pourtant, Azana testament, papa Tikaki n'a pas. Ce que yo au mi bien Tshisekedi, on a un changement de constitution. C'est que vous avez mouillé, vous avez infiltré, vous avez travaillé pour la banguna, pour faillu na c'est ça nga baza ba espion ba ka ko ba réunion ba ninga ba ke na reporter ba pouvoir époque pour ba zombo ko tira bino ngo ba koyoka ndenge nini devos ki toko ces années na za ko porta ekiri na bango ka ba sangani wana c'est 64 na kolobate mais na lingi moi j'ai témoigné alors kapa pour Bote cher internaute, bote ba congolais. En tout cas, et c'est une histoire que vous retrouvez bien surtout que dimanche à l'élo nana sai. Bon dimanche na mabota. Puisque vous allez ba congolais à bonne qualité ba obatonda bolingo ya Congo na ya bandeko na bango ba congolais. Merci d'abord na Junior Kapaya. Merci na Rife Kisombe. Merci na ba congolais Onyosku. Onyosto kutani kana biso bemba moko. On s'est retrouvé à travers Tindika Télévision. Vous allez belé, Bolanda Rabisu, ça va plaisir. En commençant d'abord par Maman Yohan depuis Bruxelles, Maman Inès Matos des juristes, autrement dit Fondation Inès Matos des juristes, donc Topession Bote belé. Maman Sharon Dorba Maman, Bozala Rawana pour Nabiso parce que Sabino Tozate, bah Nicolette, moi c'est à peine le parfait de bonne odeur, Bazolanda Biso. Bah, Congolais à bonne qualité, Bazangaki et Sikate, donc le patriarche Pierre, pourquoi pas Junior Chimanga, président Jordan de Lusamba Kwete, la Queen Soraya et puis Léopold Sapo, toujours bah, Congolais, il y a bonne qualité, Bazalaki, on a Gift Mbaki Mbuyamba, Libota Mbuyamba, Jacques Mbuyamba depuis Chypre, Pesiminombo, Tetorobo Salate, Vienanga Tumbakole Chamama Laurence, Francis Colombo na Kampala. Ba Congolais ya bonne qualité Léo Munzadi azalaki wana Gelor Nkumu ya bato diva mobi bon dimanche na mabota biso to sepeli ko retrouver bino alors lobby ezali le 25 ba Congolais ya diaspora ya Europe mobimba retrouvaille na Bruxelles pour na kolakisa na ba usurpateur ya identité que baba yuma baba zoba parce que bayeba ki ndenga okosate basali lycée bosangani na ba Rwandais ba mibenga banyamulenge ba Congolais alors photo démystifier ngo to lakisa bango ke biso tozali ba bantu ezali banani ba bantu ezali ba Congolais oyo baza répartis na 4 zones linguistiques donc Chiluba Kikongo Lingala Swahili bango nande ba Congolais ba bantu bango nande alors bango nde ba kosangana toute tendance confondue donc pour ba lakisa na mokili ke biso yo nde toza ba Congolais et bande ko tango boko marché bobo sanate bo utiliser ba 4 langues na biso na ba propos na bino baluba baloba ba Congo baloba bangala baloba ba Swahili baloba po la kisake bozali ba Congolais donc ele wana ezali détail moko majeur bo meka ko bosala ngote bosala lango e kosala biso bien alors lelo no kozala mulai penate parce que na lingi ba vidéo nde eloba moko nzamboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mikolo yo yende mutu actualité vande pana yem takangi monde takangi batutu donc ota okimezate alobi na ebisabino ke tango ekoki alors lobby atambolaki na Kinshasa na babalabala au baza kosala tout autour ya Zando pour na respecter pour na kotala avec le vice-gouverneur Idi Yeli donc na bato na nyostu soro monite kondimate kapaya était là kapaya tindika biso tolanda fachi beton ndenge nini azali ko respecter misala c'est parti.
devoir descendre par là, accompagné de ce qui va approcher, parce que là, il va tout ça. Ça va encore on fait le débat. Le président de la République, nous pensons que le mois mai va faire une affaire. Accompagné de quelques ministres sectoriels ainsi que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Il est là. Béton de la République. Alors, Fachi travail, bato bakenda ki sasa kalezana ba baraba amsu ndenge bomone wana, bibi eta botika kango mbiso to sala. To sala pona ko prouver bato te mais to sala pona bolamu ya ba congolais, ya wana Fachi a ko sala. Pour fait moi ndenge le merci parce que oiti ko ibisangai ke Kagame sort nae eza scellé sur le plan spirituel, Kagame Kwaji qui s'est terminé. Donc dans 3 mois, na bandi ke ba congolais tondo kobeta masolo mususu ya wana na okelaka C64 Mohamed occupé bangote. Maintenant, les solos en constitution, bato yo tana robaki que papa était Tshisekedi le patriarche, tikela gibiso testament que ceux qui tous pouvoir. Tout changer constitution, tout organiser référendum. Ce que bino bokende ko ça na ba débat et belé pour nani. Président la biso ko tu fati betom te mamala, mi alobaki to réfléchir mais et pourtant azana testament papa tikaki na poche. Ce que yo o mi benga Tshisekedi oya ko boya changement constitution, c'est vous avez muibi, vous avez infiltré, vous avez travaillé pour na banguna pour failu na se sanga baza ba espion ba ka ba réunion ba ninga ba na reporter ba pouvoir époque pour ba zombongo to tiela bino ngo bokoyoka ndenge nini devos ki toko ces années na za ko kwata ekiri na bango ka ba sangani wana c'est 64 na kolobate mais na lingi moi j'ai témoigné alors kapa ya pour ba tout ya IDPS basé par pied na monde lokola Shigito Mushashino président Chimchimba tumba kolesha depuis Allemagne on a bato IDPS à solo ki kezong ba Jacques Kabongo donc baza ebele batoyo bazali bato IDPS ya solo ya masekité alors kapatindika na toyo ka le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe sonam atikele gibiso testament à propos ya constitution tout ça là on surtout constitution ya conférence nationale souveraine. C'est que sur à toi mandé pour y avoir trop salé là. Oh, la constitution là, les agina ba interférence, ya ba étranger te mais ba congolais de ba sanganaka, ba sololi syrien. C'est parti. Que nous allons jeter à la poubelle, nous reprenons la seule constitution élaborée par les Congolais et pour les Congolais, c'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Et qui n'est qu'un projet. Dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois depuis l'indépendance sa véritable
constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour vous dire que le Congo sera tout à fait nouveau au niveau constitutionnel, à tout niveau, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société. Vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable Congo nouveau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, là, je vous souhaite bon succès. Nous comptons beaucoup là-dessus pour la campagne et pour l'éducation future des Congolais. Hein. Parce que le discours a changé, ce n'est plus des gens qui apprennent le mal aux Congolais, nous apprenons maintenant le bien. Donc, et là, on est au la RC 64 et évolué ma cité parce que ce sont les mêmes individus bayebani basalana basangana ba plateforme kili na mona mikolo ko yana tie comme ya Fayulu mais yoka secrétaire général ya Fayulu lors ya campagne na top Congo ndenge nazaki kotonga baninga ezala basesanga ezala banani oyo yoka masolo azaki kobeta selon ndenge azako reprocher secrétaire général ya Matata Mponyo Franklin Chamalande oyo azako yebisa na plateau wana makambo oyo ye azalaka kobetela etango bazalaki na pouvoir na bakabila ndenge nini sesanga azalaki koya koteka basekret ya baninga sikoyo bazali boke fwefwe na fwefwe batongi na katumbi emawe C64 kapaya tindika te seke bango bakoka te bazali léger baondima te tindika biso bayoka bango. LGD. Je vois le jeu que vous jouez, vous, Tchamalaye, Matata Pogno. Est-ce que tu peux me permettre de te dire ce que tu me relatais, ce que tu me parlais de Sesanga et de Katumbi, ici où nous sommes? Ce n'est pas toi qui insistais que Sesanga ne doit pas être avec nous, parce que quand vous étiez au ministère des Finances, quand vous étiez à la primature, Sesanga venait à la primature prendre l'argent pour vous vendre les secrets de nos réunions de l'opposition. C'est pas toi? C'est pas toi? Est-ce que tu fais que je te le dise? Est-ce que c'est pas toi qui disais que Moïse Katumbi ne peut pas être candidat commun parce qu'il a des insuffisances intellectuelles? Ce n'est pas vous. Bon dimanche, tous allez ensemble. Mais dans la vidéo, vous archive, vous retrouvez Vital Kamere, vous retrouvez Moïse Katumbi, vous retrouvez Fatou Beton. Depuis Basala Yango, na lelo, bino bosali évolution de la commenté. Na lingi ba commentaire nde ya bino et loba Marie Kaloseleoko, yo moko landa puisque yo zalarana, yo ndo yara masolo, talela biso. Et puis, bon, méditer ni bolobini, n'a commenté image en auto, mais n'a pas de cap à être bino, à Londres, à Bruxelles, à Paris, partout, Bozali. En tout cas, lundi, le 25, Tozala et Belé, Toya Pena Mobondo, Tola Xabango, que Tozali, Congolais, hypocrite, Totéo, passe, mais c'est Barako Bounissa Fachi, c'est Barako Kataï, Mississa, heureusement, Nzambe, Azala, juste, Totimbe, on a Este, Wazalendo, na FARDC tout autour de Aruba et Kalate. Bon, ka son to lingi to bebele te parce que so to bebele bia mungu akufaki alandi wili ngoma eske boyebi etikali so sulutani makenga na ngana Kabila na Kagame bango tutokera bango malembe mutuna matanolia pau na tournaye alors kapa tindika biso tout à image jona pasi na yo pasi na ngai tindika le mwana wa Kongo eyo pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na nga, pasi na yo. Mateso yangu, mateso yako. Mateso yangu, mateso yako. Pamoja juu ya Kongo. Ya Kongo, asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, pangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya baba. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Bana Congo, lobby le 25. Nalingi na sentir que bozali na bolingo ya Congo na ya ba Congolais na marche wana. En tout cas, bola kisabiso force. Tolingi toka sonité. Tola kisake mboka ezaka biso nde ba Congolais to boyi ba paya baya kokota biso lokola sonzo. Yango na répéter les sous. Banyamulenge bazali ba Rwandais, ce sont des Banyarwanda. Preuve que balobaka Kinyarwanda. Or Kinyarwanda eza langue ba Congolais te ndenge nini yolo ba Kinyarwanda oyo okutinga biso na Congo tant tout ça la même répertoire ya ba langue na biso ezala maternelle ezala ba dialecte
Kinyarwanda ne figure pas parmi les langues congolaises. Voilà pourquoi bolali bolamuki bolo tabandoto bien mais il y a des que tout semble la mingi pour la mokondamboka quand bien même Dieu est au contrôle mais tout l'acheter tout à éveiller parce que munguna taki abomi fatité ala la ralisu supongi te bozaki ebele pour kolanda biso totondi bino botondi ba congolais ba congomani to yoki esengo na sai me to ko pouvoir lobi sur terrain na lina mona ba image na bino lobi mobimba na lina mona réseaux sociaux tout etondi kaka ba congolais na ba congolais. Merci na maman Inège Matos de Jurus, autrement dit fondation Inège Matos de Jurus, et puis maman Yohane de Pupusset spéciaux Matondo Mingi, de remercier Pessus maman Sharon, donc Bozake Belé, maman Laurence Yabatove na Tumba Kolesha, Bozake Belé, Gift Mbuyamba, Gift Mbaki Mbuyamba ya Jacques Mbuyamba depuis Chypre to Pesibido Mbote Belé, Junior Kapaya Refait Kisombe, merci Mingi. Nandenge Bozaki on a comme équipe technique et puis sans oublier Léon Mounzadi, un Congolais de bonne qualité qui nous suit à tout moment avec des bons commentaires. Donc Eratakate, tous allés ensemble. Alors, constitution de Bolandi Skoyo, testament à papa Etienne. Bolobi Nini, bon répondre sur dans commentaires. Tout changer moto, tout changer té. Référendum Mezoya pour prophète Moïse Nengela sa mona kangonde tout ça la référendum. Na lingina zangana ba commentaire rebelete. Nyonso nzamba sasalaki oitikali ezali kaka ba formalité kolo apambola bino apambola pe mabota na bino bye bye.